Voilà, Congolais, Nakati Ayuke, Ouebi Masolo, Oyo Nikolo, Yotobaki, consommons Congolais. Na pesi bandeko merci parce que nous avons 9,9% de Congolais balandi vidéo tout ça là qui prend la consommons Congolais. Bah c'est peli, bah feedback ezakito. Oyo amona ki moi erreur moke, ça arrive par rapport na biso bato média, les arara bongo. Tozongeli pona koya ko continuer élément wana bandeko. Tolobi depuis to lancer mbela consommer congolais to moni ba effet. En tout cas toujours ba coup de fil et belé ya ba maman. Mingi pe basangana ki neti na école maman Micha bazalaki wana basali réunion ba beninga ba papa ngoma merci mais to lenyo ni ata susu sete pona likamwana ba pesi ngai mo ba élément ya sika yango na yeli na kata de bâche. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Maman, ça va? Ça va papa. Ma fille mena bena raye. Papa ça mazakuna. To pesi moto. Toi na kata de bâche awa. Juste pour vous dire que ndenge to lobaki kaka. Ba prix oyo bomona kuna. Kuna place wana kuna eza nango kutu awa kutu pare yemo kutu awa ko loba nsima. Awa kutu pare kutu meilleur kutu koleka. Alors bandeko ce qui la fois passée, nous avons un peu très dur dans le temps. Nous avons tourné dans l'émission parce que quand on a les kaki, nous avons beaucoup de fils trop ya batou. Papa, il faut le béli kambo. Alors, batou va comprendre. Les bâches et kangamaki na dépôt kuna côté wana, oh ba côté là qui va soki. Mais des bâches dépôt les alikaka. Ils ont localisé na West Green, place restaurant et salaka. Voilà nouvelle adresse à dépôt Yangwa. Alors, en dehors il y a des bâches. Bah dépôt mon souper zanango. So au talibien. So ok pas dadino. Ah ça na dépôt. So ok pas ya new food. Donc bah opinion sur ba congolais ba te kana bango bien. Mutako sabinoté. Alors désormais négo s'il vous plaît. Tolingi susute lelo nazo bana tomoko ya se tolingi susute bokende epa ya ba bikolo epa ya ba batumususu na biloko ya ba congolais toliaka pardon ya tout na ya kobondela na ya kandate na ya kobondela bino na ba oba si ba yoka ki za merci. Alors na kotika maloba epa ya mama Godé aïb sangai par rapport à 2025 par résolution ni bozui oyeb sa battre adresse place Bozali et puis Ndeni bozolinga bo travailler na ba congolais par rapport à l'année 2025. OK. Merci beaucoup papa Ngoma. Nzamba pamba bonne initiative aujourd'hui. Merci vraiment. Merci pour la communauté Mobimba. Ba bonne année na bino. En tout cas, ba congolais merci pour na ndenge bo supporter biso, ça fait au moins 15 ans ngoyo. Banda to banda musala oyo boya ko supporter biso. Et là, il na kolobeza que au moni l'élan ça c'est là en famille. Ngana za ndeko na bino na za mwana mama na bino mutu asangisa biso o asangisa biso za mabeleza Congo et pas bakunda mutolo na ngai pa bakunda mutolo na bino singa famille benda na kaikata na kate na za ndeko na bino na za ya na bino na za leki na bino na za so na za nièce na bino na za nyoso ya bino na sel musale bele service bele na communauté oyo en tout cas bozonga ta na charge pour na yango na ko senga vraiment na mutu nyonso oyo. Et ça m'a que comme consciemment ou bien inconsciemment na betsa libaku et ça là muté ma passe en tout cas vraiment to limisana en tout cas ça 2025 ça na sika to kota na bolingo pe na kofunga mutema en tout cas toza bato erreur humaine donc ceux qui bo na sala mutu mo mabe en tout cas na sengi pardon et puis bino pe na tour na bino pe na limbisi ba onso tout ça rappelle libaku comme ça to bandela zéro. Et puis, depuis on a vu sur des bâches, depuis on a vu sur biso, et ali, bon les missions pour le maboko mali les hommes cassent les bandes. Donc depuis on a vu sur des bâches panda dépôt, et ça à na West Green Road numéro 71 73 na West Green N155DA. Ah tous autres kabilo konyo so prix assez. Biso awa na communauté na biso na ngana tout à cette pendant comment parce que ba tebele ba yebité, tous sommes à bilo na source. Biso tous sommes à na middleman té. Point into le congolais, bablo on est à cher. Bloc congolais à cher parce que à na somba na dépôt. Donc à somba bloc na dépôt et pas batu wana ba payawana ay ko reteka. Différence ya biso na bango ezaka biso to somba pas dépôt et somba.
yango moni ke toza na audace ya kotia depo pembeni na bango et puis totuna ti ekomi ndenge ekomi mais ezali na communauté mobimba oyo toza na papa 7 toza na depo biso na biso panda et puis toza na papa na biso dadignon so oza bezo somba biloko en gros olingo somba biloko nyonso olingi oye awa epa na biso soko omoni yango te oke papa dadignon so omoni yango te oke nanu epa ya papa na biso 7 et papa Franck. Donc en tout cas la charité bien ordonnée commence par soi-même. To bana ne pas na biso cha mwana na yo liboso ndeko soko za na mwana ya bébé aza na nzala okopesa mwana mupaya libele te otiki mwana na nzala okomesa na mwana na soka tondi ndo kepesa mupaya baju basalaka ava bakende epai mususu bakenda epai na bango. En tout cas on a na senga bino kaka mais ba support eze ebele. Merci pour la support na bino. God bless. Voilà boyoki alors bandeko ba shop eza pembeni na bino dans tous les coins ba shop ba congolais zali na comprendre comment okolongwa dagenam otiki na yo ba shop lokola ba mama Godé olongwe na yo backing otiki ba shop lokola ba de Londres ba Keita otiki na ba Acne otiki na yo ba de Boss Lady alors otiki ba New Way Food ba Fleuve Congo na Tottenham otiki ba Gramaldine na Enfield otika ba papa Bruno ex Mikuli. Donc tout ba Eden bazali bonjour chez maître 7 comment on les ba shop wana nyonso nani on atangite au shop na sud comment on les ba shop wana c'est Mima comment tu peux passer ba shop wana nyonso na kotiko aussi ça message OET sans toutefois na sa communauté qui est toujours en cas de deuil. Petit nabiso, papi mokiki, autaroti kabiso, bazo ça la appel de fonds, mais ils ont traîné. Et nous sommes certains que le rôle a ngane qu'on a vu dans la école awa, ma cœur sensible nous a touché. S'il vous plaît, numéro compte bancaire yango ont défilé. Beaucoup moyen, vraiment tout ça là que semaine oyo avant ici là, tout le monde a 1000 et quelques tosali, tout comment. J'ai confiance en vous. Alors je termine par vous souhaiter une bonne année. Il y a prospérité, il y a santé dans la communauté. Union Sotozanga qui toujours en 2025 la Stosali Bongo, na Combo, il y a Yemei, la Tanzanie. Voilà Bandeko, juste une vidéo. Je voulais juste conclure en disant que vraiment 2025, consommons congolais. Voilà un objectif na 2025. Amour. Nakata amour wana vous allez consommer congolais. Ikamba okenaka kosomba bandunda. Okenaka kosomba kwanga, abasopa ba India to ya batu moko boye. Ubenga soki ba dépôt soki ba nini. Abu bien. Merci beaucoup. Batombeli bino lesusu mobu molamu 2025.